mais tala ne mwanda sema koma mikanda boni afinga fumukusu afinga ba chef mosusu yamona lobaki il n'est pas poli, c'est trop mal éduqué. Et bango moko tant watiki rumba moko beta na podium yake ko koma mpakasa likola danseuse en plein concert na motoki wana ba koma soko bangolo baze ko siru mukana nzoto on ne sait pas. Ah asimbi sexe ya mama olobi yango na français, sexe ya mama na ye sexe ya tata na ye ti yango na lingala omona ndenge nini ko scandaliser na émission oyo e ko zwa problème bato baze ko kufa soi disant na mboka bango baze ko distraire bango baze ko kenda kuna ko sala ka folie na bana na bango e ko boma mabala na bango basi metaki d'accord musique wana e ko zonga lisusu po distraire bango e ko yeli supo panza ba foyer na bango to musique ango changer moto moko alobaka na Afrika na ba dirigeant leka alobi mokolo boko mona mindele ba komi ko sepela nanga c'est que na trahir peuple nanga mais soko mindele ba tele melingai c'est que na zepola mona peuple soko bo siliki na émission yebiso de Ndombele to sali boye ba ke bozena 2% ya conscience na ba cerveau na bino bato ne sika ba kenda baluka pourquoi bato baze ko kufa chaque jour bato ba komi ko sepela basala mombongo eze ko mema liwa wana vers bango lelo ba morgue privé komi lelo ba cimetière privé pour nini te ba initié na cerveau ya bato nyonso président Kabila kufa lelo lobi mosala soko président Félix Tshisekedi tel lelo inane so de moton moko non silité mazena 5 atikali na 4 ans tango nini akotala bon. Bonjour à toutes les internets, mbote sike zwa mibino na ba nyoso bazali kolanda biso mbote jambo betwabo ai sali good morning esika nyoso ekuti yo et puis na temps ozali kotalela yango wabino marakuja la métisse noire veut dire moi si ya mokuse na makambo ya milai autrement dit la reine de YouTube cours des grands hein tozoko bakana musala yango merci na bino nyoso mesana ko yambanga na banda kuna bino son kena toke son kena benga merci na bino nyoso merci na balandi la biso ya Africa Telema TV vraiment et puis ya Marakuja TV bozala vraiment attentif na o lelo bozozwa ya bino Marakuja aeli bino lisusu et Marakuja zwami wapi awa vraiment tozali epa ya ndeko na biso Ndombele o bomesana kolanda etango nyoso na ba écran na bino na osenga na bino mingi vraiment ya na mingi na senga bino na mikitisa nyonso vraiment abonnez-vous massivement na Africa Telema TV et puis na Marakuja TV abonnez-vous massivement na Bongania Media abonnez-vous massivement na Aisha TV et puis na Moindo TV et puis na Biscuit TV donc et pas iwapi bokozwa émission na bino oyo et puis na Congo Bopeto TV nazanga morote kaka ndenge zalaka merci na technique vraiment merci na technique grâce na yende tozozwa bilili baso kitoko nef lumière ngala et bien la simbi technique toza pe pai et pas ya ndeko na biso Ndombele tozana ensemble nazanga imokote mbote ndeko Ndombele mbote mama na ngai Marakuja mbote pena bandeko yonso bato bongo libaku ya kolanda biso mokolo malelo ndiko Ndombele na moni bino vraiment yé makasi mi parce que zo loba déjà les sentir plateau na biso obligé déjà boni santé boni makambo zo kelendenge biso tolobaka pona bokolongono bonzoto kimia ezekati na itumba ko yana tembe tobotama babali tokokufa babali totambolaka na kibobali na biso biso to meseni koloba na makambo biso to kolobaka pe to kosalaka ezene loko kobangisaka biso te po ekenda bato etikala bato toi. Ok, matondo mingi ndeko Ndombele na ebi la mke bolandaka ye na ba chaîne kilikili ndenge répondaka na ba question na ye lelo oyo Marakuja ye sur place parce que na ba réponse na ko pesaka ba tu peux ba pesi ba question na bango tourner la biso ndeko Ndombele à répondre biso exactement à répondre biso nini penza oyo ezoleka na makambo oyo na ba question to yeli lelo Belgique bengaki Londres bengaki tozaki na Ziba tazi pe bengaki Europe ba bengaki nga Marakuja kandi ba misana kolanda ba émission na ngai nyonso batu ya Afrique pe ba bengaki na Europe ba bengaki donc Océanie ba bengaki balobi tourner la biso ndeko Ndombele aya no la biso na bituna oyo ndeko Ndombele
ya liboso question na biso ya liboso ezali ndeko Ndombele azali penza réellement nani pour répondre balandi na biso ya Africa Telema TV ya Maracuja TV Bonganya Media. Matondo ndeko na ngai Maracuja. Ndeko Ndombele mopanzi sango ya Boindo, journaliste panafricain. Mobundi ya religion africaine. Moto ya kotalaka makambo lolenge moko te na bato. Ndeko Ndombele mwana ya mfumu kusu nesongi ya nzila. Ndeko Ndombele moto ya lingaka baindo bazala malamu. Tala na mokuse soko tokoki komitalisa wana nde biso. Ok, merci Ndeko Ndombele. J'espère que Bolandi est très bien à répondre à l'objet moto et la rabaïndo, bazala na kimia, bazala toujours malam. Merci, abonnez-vous massivement na Africa Telema TV, na Maracuja TV. Ah, vous avez une émission nyonso, na Biscuit TV, vous avez ya sport, ya musique. Donc, il y a politique, nyonso awa théâtre, série télévisée, kaka na ba chaîne Oyo, donc vous appelez, abonnez-vous déjà. Na place où benga Maracuja émission côté tout donc abonnez-vous déjà. Ndenge ndeko na biso mama Imodi, moi c'est Kimia aza abonné, donc bino pe vous s'abonner déjà. Ndeko Ndombele, deuxième question na biso ezali, pona nini bobangaka te? Est-il lelo bozaka ka soutenir ex-président na biso Kabila? Pourquoi? Mama nanga motuna wana sekisinga moke na kati kobanga to kobanga nani penini omoni biso tolobaka bosembo zena ntina te bati yango biso biso pe lokuta ta soko kotia yango malasi kolumba be solo nango mabe ya lokuta c'est-à-dire oh biso to yebi eze bosembo sur président Kabila il est le 4e président du prophétie wana moto akobongola yango te. Bilaka Mfumu Kimbangu Eloba, le 4e président, il sera jeune, doux et calme. La tâche ne lui sera pas facile. Tout le monde a un président Kabila arrive au pouvoir dans 29 ans. Akuti Mboka ya Kokabwana, Robert Wazwandambo, Jean-Pierre Bemba Zwandambo, Arthur Zaidi Ngoma Zwandambo. Andimi formule inexistant à Mokili. Formule 1 plus 4. À Kabo du pouvoir. Si mais à Kabo le pouvoir, à l'outil qu'on réunifier la République démocratique et à Congo. Pour ça, qui mona ya bilaka. Mais, incompris, le quoi tu sais, n'amboka ya bateau, bakomela kasododo. Le quoi tu sais, n'amboka ya bateau, yo, bondumba et salaka nango rendez-vous. Bateau, basimbi, bosembo, basalaka ridicule. N'amboka na biso. Moi, je suis côté que, tant mon sous mangolo na ina motu azo ridicule mais moi je suis comme ici punda atelemi na kwanza ko tuna bale kinzila ben koni papa mata punda te wana zena valeur bato ba moni biso ridicule poto lobeli prophétie ya Mfumu Kimbangu président Kabila malmené tango moko na bato poto pona yebike ba kosilika bato poto balindaka makambo te. Mais Nanzila na bino na pesi bango conseil ba keba AVC ali. Pour soko zeko silika keba na AVC. Bo sembo ze nantina te bati yango biseu. Président Kabila tamba yei. Akuti mboka ndengeni. Akuti mboka na balkanisation presque. Oyo zalaka makanisia mondele. Akabola mboka po lo ba na ba conférence minene ya loposo pembe. République démocratique à Congo, c'est une dimension d'un continent. Bakoki batika yango te vivre en paix. Toi ça la paix mobile. Et c'est qui bakabola yango ndambo. Attends boyo kaka même moi dans semi à réclamaka Congo dia toté la naie. Et c'est kaka na même philosophie on a balkanisation. Président Kabila bundi pour unifier mboka o ya sangisi. Akuta or soko ya Kisangani. Oh, il y a la République démocratique et à Congo. Et ça a la propriété privée en Belgique. Il y a un bon pour la réhabilitation, il y a un verse. À Kouta Iranium, et ça a la grande puissance. États-Unis, France, Belgique. À Kouta Colton, il y a la grande puissance. Yo Congolais, au Fandi Nicolo Abomengo, au Sombakami Kalia Tombola. Yo Congolais, au Fandi Nicolo Abomengo, aux pays le plus pauvre du monde. Tel président Kabila l'obité. Ça doit cesser. Tobandana ino kokata ba contrat o eza issu ya colonisation. Mondele lokola yebi ko manipuler
mondela bandi kokota na opposition armée na opposition non armée pour pas combattre le président Kabila. Na yebi maina kolobaka na saka na kobanga te tango na kolobaka pe na apuya ka président Kabila. Lelo moto azalaki on m'abattre lobby eleki. Tolanda ki ba débat, tolanda ki ba soi-disant batomayel, tolanda papa na biso ngwanda. Amiku Misaka, chef à sécurité, il y a sniper, on a tango bon bout. A sali ebele à la conférence. Président Kabila Sombi Mando qui n'a reçu. Ako sali sélection te aloba de n'importe quoi. Biso tozaki ko yamba bapel, ya bande ko yamba combattant ko finga nuit et jour. Mais président Kabila a pris sa pouvoir en opposition. Pour comprendre qu'il est un homme averti. Président Kabila monté ko revoir code minier. Te to mekanano bino ba grande puissance nzambe soka tiaka bomengo na mabele na biso ezalaki po biso to bénéficier nango boko somba yango te lokwa boze ko somba loko pa ya esclave bino ko tipri bino ba sombi bino moko ba commissionnaire te to matisana no prix te ba initier na cerveau ya bato nyonso président Kabila kufa lelo lobi mosika lokola pe soko CIA asala na bangunza na ye to yambi pe bangunza mosusu soi-disant ba kolobela ka boindo mais ba combattre le président Kabila biso to baki kasi 4 hommes président ya prophétie lelo président Félix Tshisekedi a côté na bateau ba boya dit que président Kabila c'est 4 hommes président ba confirmer que président Félix a c'est 4 hommes président yende fumukimba walaka te moto koleka te botambu sa micro na bino boze ba pandisanga moto koleka te a confirmer président Félix Tshisekedi des 4 hommes président pour le ko belé ko buka bango à cause de la gêne président Félix Tshisekedi tata la tâche ne lui sera pas facile te président Félix Tshisekedi akuti mboka uni tâche facile na puyaka président Kabila pour bango de bako isamaki 4 hommes président ya bilaka tout le baboye de ko ndombele selon bino fati akokokate parce que aza président ya bilaka te. Selon bisoté, selon réalité. Pour selon Gaï, mon qu'il est temps pour la selon Gaï. Selon réalité, et c'est na moi na pas pêché tinda, na moi na pas pêché tinda te. Moi na pas pêché tinda, tata la mouki na tonga lobi, marakuja, joie, sanya eluboyo, kenda kotika yango, soko na mbata mayengi kuna. Moto moka zeko zile yango ako voyager na sima ya nzanga ndeko marakuja nde bapeshe tinda mais tango linga kenda ezena moninga moko bazalaka elongo albite na accompagner yo babandi ko accompagner bo zeko kenda ya moni mwa bato bazeko tala soko ba kabelo soko biloko nini atelemi akeya moni ya zende tinda te akoka konda kote moko moni baza kokata mikadi ya tombola kwa ba jeune fille balingaka mingi mikadi ya tombola asukeli wana asuki pe wana mon colonel sukeli wana azena compte à rendre donc le ba président c'est là kenda na une explication yo pona zonga wana na mutuna moto azena compte à rendre ze ndeko marakucho ko pesa ketinda yende fois comment pour permettre moto wana voyager bo elongo bani soko ndeko marakuja atelemina ndeko na ye wana babandi ko pona mikadi tengo ngaeleki kuna moto ingaka kenda mobembo akei 100 miloko wana to akei lisusu te moto ajoi problème eze ndeko marakuja to zongi na contexte ya président Kabila 4 hommes président ya Bilaka tango balobaka président Kabila président ya Bilaka balobaka te République démocratique ya Congo ekufi to suki wana te mais prophétie ezalaki yenda zalaki na tâche ya koromba ye moto azalaki na makambo ya kokokisa na tango ya président Kabila falaki alandela nyongo contentieux belgo-congolais na tango ya président Kabila falaki asangisa mboka oyo mobimba babelge bazalaka na nyongo na biso oyo esengelamaki ezwama na tango ya président Kabila tango oyo président mosusu akoya soko président Félix ndenga ye lelo ayingaka kuta mbongo na misolo yako oyo yalingaki anyoko matepo ya kotonga mais ba précipiter makambo elelo tozali kobanga po ndelo yo président Félix alandi ndelo wana bato nyonso balanda ngo na Félix ba réussir te président
nyonso ya monaka ba parrain lokola communauté internationale ba parrain lokola impérialiste ba kosuka ka lokola Blaise Compaoré ba kosuka ka lokola ba président na kosisa kotanga kombo te ya Felika po moto moko alobaka na Felika na ba dirigeant leka alobi mokolo bokomona mindele bakomi kosepela nanga c'est que na trahir peuple na ngai mais soko mindele batelemeli ngai c'est que na zebola mon peuple na ngai tango mindele ba inaki président Kabila biso fallait qu'il comprendre que Mondela se retrouvait sous soutien na intérêt na mboka o président Kabila comme il koloba po ya bolamu ya population mais les autres moni yango ba réhabilitation ya l'école et ko salima na ba 1,500,000 quelques mille dollars. Autant mosusu na tango wana ba fingaka Kabila diable. Réhabilitation il y a 1000 écoles et ça là qui au moins 100,000 dollars par école. Mais tout on y a ba uti ko réhabiliter école moko wa ile kakina betando 1,500,000 dollars. Et lingi koloba dès que président Kabila président Félix Tshisekedi azé ko sala kaka mabe. Mais cahier de charge oh ya kuti et ko permettre était ça. Cahier de charge wana moto il fallait qu'il y a détruire rango et ça qui 80 président. Pour ya ça qui n'appuie ya boindo to ya fundo. Ok, merci Ndeko Ndombele na réponse au Pesibiso tout le baquet président Fati Ndengaza wana donc azaneka pour l'attendre lobi to zongela susu président na biso Kabila o azaki ya bilaka parce que yaza elaka te yaza mwana ntinda te batinda ki kozongela mwana bilaka to mwana bilaka te président na uti ko limbola sika na succès liao président Félix Tshisekedi alingaka ya kokuta biloko balambi batina mesa ya lei po etumba oyo ezena mboko oyo président Félix Tshisekedi il ne faut pas marcher le mot akokoka kobunda yango te akokoka kobunda yango te po ya lingaka kuta babomeli ye cahier de charge. Est-ce que vous avez comment on a dit que na ino kobunde tumbo d'abord tango kaka lobaki na bato je suis un chrétien pratiquant. Et moto sambela ka yeso kobunde la République démocratique à Congo na mécanisme ni pour yeso yemoko premier responsable ya mokili. Soko moto kufaka na 33 ans azena boliko sauter atika mwana te soit disons ndenge bokoloba mais c'est un irresponsable. Pour mon bali akoma responsable na 18 ans. Wana akokisi makambo nyonso ze kotala bana aze kotala boliboso te na kombo ya Yesu kaka loba président Félix Tshisekedi a se ressaisir akota na bufumu kimbamba mais soko kotambola na identité ya christianisme na bomo ina ye zongela ngai bisusu sima ya mandat na bango ya 5 ans tuna ngai to bakisi ni. Ok, merci Ndeko Ndombele. Tokozonga kaka parce que za musala na biso. Abonnez-vous massivement na ma chaîne. Oh nyonso bozolanda émission oh vraiment est-ce que ezwa mibino Ndeko Ndombele toki mambang na simana ngonga. Olobini ni pona mitakala ya ba autorité, ya ba star, na ba pasteur eza kobima na ba réseaux sociaux. Olobini ni pona. Mais wana eze ngana kama kangote. Ngana kama kangote pour baser au cola bas sardine bas pasteur bon mais politique basé bas sardine mitou et si que kende yebanite ça dit soko lelo ko moni yango na réseaux sociaux bileko bien tango to tambola kane bandeli bokoli na bokokisi osala ka mabe na ko batema ezala ke bandeli mokolo moko mabe wana ekokoma na kokola nango mokolo moko mabe wana ekokoma na likokisi nango ekobota mbuma mitakala wana ezaleli ya bapasteur ezaleli ya bapasteur bango moko bavivaka na bolumbu bahome politike na biso bavivaka na bolumbu omoni tolobaka science sans conscience ruine de l'âme bato wana tobengaka bango bahonorable mais baze badéshonorable déshonorable basé qu'on méritait même pas respect bolanda balbo mais c'est ko bimalelo bato bakotaki na pouvoir sur le 23 janvier na président Félix Tshisekedi ti azalaka na ndako azé a responsable ba liste ya mitakala oyo yefo mona soka komi na bokonzi donc epai na ye adjoint pouvoir azé na likambo sa la terre
asombi bandako ya mopanzi bandako yo akobanda kokenda abattoir na ye toloba abattoir sikoyo ya kokenda kosala manjoli njonjo bato liboso yako akointerpele bato bayebe sika nkoro etekamaka bato liboso ya kosala na bango relation bato bayebi bino ba chroniqueuse bien bato bayebi ba journaliste bien bato bayebi ba danseuse bien wana ba relation liboso batato yo bayebi nkisi ya bokoko uwiri tiru bakiri fuiri bango wana nde baninga na ye mpo nini foko mabakasa likolo basi wana yonso moto ya bongo azali na ntango nini ya kokanisa bolamu ya peuple te bolumbu na bango soko esambwe tozali na ntango ya mbangu difika ya swekama mozipolima ye mabombama oyo nyonso basalaka na nkuku ekobima na mpwasa mpo ntango oyo eze ntango ya fumuki mbangu bakolakisa bino ete bokambemaka na bainconscient mais nga nayebi te okoki ozala omoni ntango biso religion africaine biso bayindo tokolobaka polygamie eze permis mpo nini bato basala biloko bizangi ntina wana te soko réellement ozali na base officielle ozali na posa batindelo bolumbu ya mwasi na telefone tozali na posa osala soko bolingo ya mosika na telefone na makambo yango nayebi te ntango toembrasse religion importée ekumbi culture ekumbi mode de vie nyonso importé lokwa tolinga mingi bonzambe ya mindele ekumba biso na bisaleli mais uta la nuit de temps mokolo nini bato basala bolingo à distance ya de milliers de kilomètres elengi nango nini soko balobi liboka ebonga na motute nango yo liboka ozeawa oti pilipili na kati oti moto azotutela motute wana zena na balumbu soko wapi pilipili wana ekobela tolongwa na ino na mokili ya boyauli wana te tozala bahome conscient bome conscient boni toute une génération bahome de science na bauniversité baprofesseur des universités bakosalaka bolingo à distance basambwi bolumbu libanda bome religieux bato tomonaka bagrand na mokili basambwi bolumbu libanda bahome politique basambwi bolumbu libanda toute une génération basée pour courir derrière les relations sexuelles. Parce que priorité n'a pas mon yabato qui est la vraiment relation sexuelle. Bon, ni comme il là et lokoyo montolali azeko kanisa bibelu ya mwasi ngaye na kukufa likolo mwasi oyo ngaye sokona mais tala boni ba limiter biso mais c'est piège c'est mon temps préparé par l'homme blanc. Ba série télévisée eze kotinda bino nani mais botala ata ba théâtre bokotalaka ezalaka nini basimi bale bakutani babundeli mobali ba théâtre bakotalaka abotoli kingani mobali mama bokilo na mwana na yeba bimi na mobali moko tokei soko na ba marimar bakokendaka kaka na ba piscine rendez-vous ya bolingo basala ki bolingo akoseli ezemi ba dévier génération jeunesse ekokaki kokela jeunesse ekoki kozala consciente mpo na bolamu ya mboka lobi jeunesse wana ekomi coureur de jus bana basi balandi bakupe ya mibali bana mibali balandi bajupete ya basi eze kosalema au vu au sud de tous solution nango ekouta wapi te moto akolukela yango solution eze te soko toleli epai ya bahome politique homme politique bo encadre jeunesse homme politique ye moko moto ankoro tokeye pa ba musicien bakoyembaka nini e bango moko ntango atiki rumba moko ebeta na podium yake ekokoma mpakasa likolo ya danseuse en plein concert na motoki wana bakoma soko bangolo baze kosemuka na nzoto on ne sait pas toyebi te touti wapi tokomi wapi mpe toze kokenda wapi donc bolumbu ya bato wana soko na kozonga na motuna na bino nge kambwisaka nga te mpo nayebi bavivaka na kati ya bosalite wana. Ok, merci Ndeko Ndombele, bavivaka na kati ya bosalité, boki réponse ya Ndeko Ndombele car ndenge motinda kinga marakuja na komi sur place. Ndeko Ndombele toki mambangu exploitation ya mwasi ekomi na ba domaine nyonso politique, musique, théâtre, baza ko utiliser njoto ya mwasi pona kosala mbongo molobini. Na okipashi na motuna wana
Tango Mandela Lobaka éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors Baki Amona Mwasi Moyindo. Mwasi Wana Zalaki, femme spirituelle, contrepoids, ya mobali. Mwasi Wana Zalaki, valeur. Yango Bokomona, na instruction wa Léopold Zeko Pesa, ba premier missionnaire catholique ba yaka alobi, bo isolé basi ya Baindo. Bo kanga bango na ba mission plus de 9 mois. Bo chosifier bango, bo komisa bango, bo objet sexuel. Ba détruire la femme. Le loata au sali okese ya manzanza. Au lukili nzanza soko ya miliki nido, ose ko beta ndendende o zo mwana mwasi danseuse. Oui, c'est bina pe na box, alongoli pa c'est ko bina. Petit momi, venez ici, aze ko bina na mokadina ye. Ye moko la femme elle ne se respecte plus. Pour ba détruire ça qui est. Moi si wana comme exploiter quelque part pour alingiano. Ndenge nini moi ça ke ko luka mosala quelque part. Ba yebisia wa mosala to ko pesa yo. À condition. À condition. À condition. Position socio-wiki. On dit mi yango. Omoni, tango tozalaka Baindo, ko vivre parfaite communion na Monzambe. Moi j'ai yebaki, eloko ya motu ya na bomo inaye. Kibo mwasi na ye. Kibo mwasi na ye. Bato bakondana ka société ya bakoko, bankoko na bino babalaka na kibolenge ngeta. Bayebaka ezena âge à chaleur pa ya mwasi, esengi akenda ko développer yango directement na ndako ya mobali. Moi ça c'est ko kenda. Ko koma moto mature. Moi ça koma ka mature na 12 ans. Tanga zeko mona ba période akoli. Ba période ko la musaka ba désir. Akomi akutani mbala moko na moto ako encadrer. Lelo mwasi wana nalingi na tsala parenthèse moko. Mondele tango yaki akutaki biso na programme mosusu. A formater biso, a installer programme na ye. Programme nini mondele installaki. Alongoli Baindo naturel a komisi bango artificiel. Soko kei na mboka ya poto ato kuti bango bazeko tonga ba immeuble. Lokolo c'est artificiel. Yoko copier ndenge bakeye ko sokola na piscine na bana na bango. Yango yokumbe pana. En oubliant que tozena ba culture ya kokesa. Culture na biso bolumbu ya mwasi mona na kate. Bolumbu ya mame mona na kana mwana te. C'est ça notre culture. Mais bato bakumbi yango. Maman na mwana ba sokoli na piscine po ba mona ki yango et pas ba soi-disant civilisés. Moi si alinga comme artificiel manzaka na ye naturel les aides sous importante. Suki na ye crepio nzamba kela ki nango les aides sous importante. Il faut ati ya kabelo soko ba joki na moto akufa point d'interrogation boko mape ko linga kabelo ngweza na ba maki ya basi pour la kisakeze original. Moi si wana azeko préférer souverainement ya tombola alata na kana batote s'il vous plaît. Awa akukala tana tena leki na ndako akukala tana tena na voisine na ye même mokadi ya tombola te kata na se akotia na clean na maya moto pour c'est original balongoli yo naturel comme artificiel elili nzokande elili zo ka be valeur na juste na moto to na loko ezeko sala vrai geste na elili na yo ekozwa valeur na geste yo sali tango tomiti bilili ya mondele tokozwa valeur na geste mondele sali lelo babandi jenika biloko sezeko mais tango femme africaine abeli cancer de col d'utérus provenance te moi si soba j'ai exploité yemo quoi se laisser faire yango tolobi moi si nini wana ba exploiter facilement moi si ya christianisme moi si azé auxiliaire ya loposo pembe pour na femme africaine na basio lelo basongeli na bofumuki mbam d'abord accoutrement na bango kakese ya kokesa moi si abombi ami bombi tina se azé na tango te yango mona ka lelo mobali sokolati miniji ba bengio lokwa mbwa lokwa mwana boudin mais sokolati maputa na yo lati robe na yo mibombi nzoto na koliki ya moto po benga yo en tout cas ko ba madame s'il vous plaît
botosi kaka bandi na façon s'habiller te mwasi wana azonga na conscience amitala mais ye ndazalaka chosifié pa mobali ezalaka lokumu mobali amona mitakala ebele. Ça se dit facilement. So ba fando le gars bolanda petit te faux petit na bambaye. Ah oh faux petit ah na mona ye. Wana mobali azé ko vimbana. Tata molera lobaka ngote. Tata ya mobali soko mwana na yazé ko nyokola bana ko kotisa ba mona kuzu kuna tata azé ko vimbana ce petit azé na batalon na ngai. Mais mon kolo yo ba ko bana na yo. Ya ba goli goso. Basé ko fia ko la bangolo kwa biloko bizangi ntina nde mokolo yo ko fanda o se rappeler ah ngana sala kamambe mwasi dignité ya mwasi oyo bolumbu na ye monanité na mibali toze du feu mobali asali lokumu amoni mitakala ebele mais basi baswaka tango ya kotelema liboso ya mibali abi na bino nyonso botandani wana namoni moto akokitanga po eza lokumu mpo na ye. Mais pas na biso le c'est contradictoire. Moi ça c'est pour vanter. Ah wana kuta lemba na bima na ye asala kaka soko 2 minutes à pamba à lembi. Et comme il veut le kumu. Anti-valeur des huiles, vitamines, engrais chimiques. Ba valeur sont ici. Mboka ya ben conscient. Mboko bato bazé ko vivre bo satana. Mabe ezé ko zo engrais chimique, ezé ko zo vitesse. Bolamu et akate soko balakeli moto mabe d'office soko mbasu dui soko liboma edui mais soko bapamboli moto comment malamu année 2019 année de prospérité bato yoso babimi 2019 na misère na malheur bolamu ko yakate be mabende ze kolanda bato na bino basi pona ko conclure na motuna na bino moko bozonga na conscience bozonga na mokili ya boyindo. Éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Ok, merci Ndeko Ndumbele. Tozo koko bakaka balandi na biso ya Marakuja TV pe ya Africa Telema TV na Biscuit TV pe na Moindo TV Bongania Media na Congo Bopeto TV tozo ko bakaka. Abonnez-vous massivement, pas plus pas moins, juste abonnez-vous vraiment. Vous allez décider à pena makam tozo ko bakaka Ndeko Ndumbele mutuna na biso musu ezali. Pour nini fumukusu alimite kosangana nane mwana nsemi. Pourquoi? Matondo mingi motuna wana nakokai koloba pe na yanola yango te. Kokai koloba na yanola yango te. Po personnellement ngai po babaka mwana soka koli akomaka pe mosungi ya baboti. Soko ngana keye pa ya fumukusu ke munzana panda na ngola le songia nzila a supposer ko tuna nga bi mwana na ngai ndombele botale bato balingi ngana ne mwa dansemi to kuta na to sangana ngai eta mwana na bango na koya na bi papa wana ngai mwana na yesika e pa ya le songia nzila na lobi tata na zena 4 raisons oyo na ko sepela te bino bo sangana na ne mwana dansemi. 4 raisons. 4 raisons, on peut t'attendre autour d'un endroit pour tout n'ingawana. Très bien, merci. Mon fils est pour Nini, Olingite na sangana na ne mwanda sem. Il y a des bosso kaka respect. Ne mwanda sem n'est pas très bien éduqué. Oh, oui. Azona respecté. Yami balé cohérence. Il n'est pas cohérent. N'a pas limbo là. Yamisato, sincérité. Il n'est pas sincère. Et Yamine, il n'est pas inspiré. Pour Nini n'a l'obéi respect. Nesongianzi na fumukusu kia mzana panda na ngola. Aleka na média. Aze une opportunité ya média koleka. Ba chef spirituel et yonso. Ya Felika. Dans le il y a la République démocratique à Congo. Il y a Afrique. Il y a Afrique. Nous se servons à micro pour régler la différence na bande konaye. Na pesio de filles que ndako luka émission moko fumuku soit fanda na chaîne moko songolo pour s'attaquer à finga bande konaye.
na umeli na service ya presse ya Fumukusu na mona oyo na mona na yebi makambo ebele masolo ebele entre de chef spirituel oyo atane songenzi la loba mon côté oyo permettre ka pete biso bana na media to loba azona respect mais tala ne mwanda sema koma mikanda boni afinga Fumukusu afinga ba chef mosusu yamona lobaki il n'est pas poli c'est trop mal éduqué cohérence mais message n'est pas cohérence et c'est une stabilité même pas lobby azalaki yemoko roi lobby eleki yemoko roi ngo azanga pe royaume lobby eleki yende kwa tulendo akoyana mokili po afandisa bokonza tata kelili kolona se à la donne de surprise lelo komi ko welela e bonga ya kozala président de la république okokoza la pilote ozanga avion okokoza la roi ozanga royaume okokoza la président ozanga pays okokoza la même pas chef coutumier ozanga mabele nalobaki il ne pas même inspiré pour na kosukisa banda kolanda ba vidéo ya Fumukusu banda 96 na R37 telelo alobaka maloba moko sans Fumukimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas bayindo tozonga na Fumukimbangu potomona nzila tatake likolonase siku miasemono anza loi de la création ndema yesengi bayindo batanga landa ba vidéo yonso landa parcours ya nation d'India mais lobi to mona kine mwanda senya lobi baluba bazema kila salite mokongo akokia mema nkutu ya mongala te mokongo akokia mema nkutu ya moluba te mais un peu plus tard to monya balisi mwana na epa ya moluba la loi bengi président Félix Tshisekedi neve na ye mais lobi olobaki mokongo akokia mema nkutu te soko ebaki bazeba neve na yo orejetaki bango donc bref weneze mayenga na kokenda pa ya tata na nga Fumukusu ke mzala panda na ngola na ibise tata soko na résumé yonso wana ezena ntina te bo bozala na memo na nsembo à moins que mokolo moko akenda kokombolo balokuta oyo aloba na kombo ya balider yonso na kombo ya balider yonso ne mwana nsembo aloba na mokili Fumukusu aute pai na ye lelo na regrettaka école ezali soko na 20e promotion basé pe na ba 6e belé 6e commercial 6e soko nini bango batanga spiritualité mais babimisa finaliste moko Fumukusu abandi mosala ya fufamu na 1995 libanda mais na 81 déjà bandaka mosala oyo depuis 81 telelo ne mwana se babimisa liso leader ni te po nini kotini ko utiliser lokuta pour ozwa bato sima na yo donc ce sont wana ba raison oyo ngai personnellement étant mwana spirituel ya Fumukusu akoli na koloba na tata na ngai soko akotuna ngai kokutana na nani mwana semite tikela ye soko ye moto asala mokili na ye akenda mokili na ye soko ye moto azali na royaume na ye akenda na royaume na ye soko ye kwa tulendo azala kwa tulendo na ndenge na ye biso sima ene songia nzila oyo azali kolakisa bayindo nzila ya Fumukimbangu matondo matondo mingi ndeko Ndombele tozokimaka na nsima na ngonga ndeko Ndombele bato bazokufa trop na période oyo mpona nini bato bakufaka deja mwa kala mais na période son frère bakufa trop na période oyo nkufa yango ebakisami makasi bolali bolamuki lobi tokoka kuna ndeko wana akufaki na si ya poli tokolamuka oyo kuna apekeka atisi bakenda ye ozoya deja na ebembe awa nini mpenza omoni na biso bato ya mboka na biso bato tokobokola ko basoso ezaka pe na période moko basoso bakufaka mokomona mobokoli basoso abeli liboma akenda luka bambuma ya diamba akotokisa po mai wana esungaka pe basoso aluka pilipili ya miki akotuta amelisa basoso na ye po akata epidemie wana mais la grande surprise bayindo bazali kokufa moto akosala statistique azali te
moyindo azali kokufa na ebale, moyindo akufi na nzela ya motuka, moyindo akufi na avion, akufi na mai partout. Statistique ezete. Pour nini christianisme? Christianisme baramena bato na automatisme. Crois seulement au komi motombo. Kosa lelo côté belela nzambe. Mais to kama kaso ba okinza la baluki moteke. Donc kaka nzala nde sila kana loko physique. Te. Na bon nzambe ba koko na biso ba yebaka nzambe az énergie. Moto az mosali transformateur. Oze na posolata chaîne wana zena kingo na yo nzambe ta kokelela. Masala ki Matthieu oyo yo ko transformer yango pe comme loko yo zena yango posa. Oze na posa ko sala eloko nzamba sala la kayo argile. Yo nde transformer. Bato lelo bazé ko kufa. To liaka nini? To melaka nini? Te na bango ba médecin seulement basalaka ya ko ramener moto ya pasi na bomo ya malamu et comme contraire basali mombongo na kufa ya bato yango boze ko mona ba magablo ba manzanza moko ebimi lelo ba dispensaire moto wana soko komi kaizala ya yete akoyamba yo bongo soka tika kimbongo moteke te nanda ayambi onan 7000 affiches pesa nini ya perfusion tant so zeka ya perfusion ye fois zona no ata 20000 abengi petit moko ya coin koma na ndako kuna pesa marakuja ati ya moma desu na moto soko komi trop tard à transférer lelo toze ko mona kenda na hôpital général ya mama ye no c'est regrettable médecin c'est ko le kabato na couloir alobi oyo soko luki mbongo ta kokufa oyo ngolo kwa eloko même moto yango moko na no mama ye mwango soko kendeki na malaria 1+, yeba ke 2+ ezeko sila yo kuna solo moko ko bimaka kuna bato mosu bakufaka na janvier ba inga bakufa na décembre solo ya mama ye mondelo ngoli bango soko 11 mois wana eze ba paramètre yango to bi fallait statistique salem année oyo ba nouveau né bakufi mingi basi mingi baboti ba morne faut pas incriminer ba faction basi ya semi ba joaki ba nouveau né ba kufi mingi faut pas incriminer ba faction ba nouveau né ba joaki bilenge ba kufi mingi po nini bilenge ba kufa mingi ba ke ko tala sodo do bilenge ba se comme ba tali biloko yoso to kolia ko est importé ba ko incriminer to bia kanini to bia ka biloko ba conserva na base à formol oyo lelo ba maladie incurable belé et comme les biso ba yi pour nini bato basé ko kola makasité statistique so ke salemi bato na bato environnement c'est mala monter mai nini régime des eaux c'est comme elisa biso ça la preuve toka mai ya régime des eaux si ya na verre fandisa yango plus ou moins 30 minutes au mona couche ya zéro ekotika la nation dirait otoka ki mai na kala mai wana to mena yango mokolo yoso ya bomo ezeko ke dans sala nini na kati na biso tango bato baloni milliard baloni basali bilanga na engrais chimique bato balei soso kizengi soso moko azeko bwaka maki ayebi neta zeko kanisa zeko sala zongo tu maki zeko kita tango bato bale maki wana tango bato balei soso wana esali nini na banzoto ya bato te mboka yonso evifaka na ba statistique département oyo ezeya nani environnement département oyo ministre de santé département oyo ya social bato wana yonso fo bazalaka na ba réunion po ya bolamu ya peuple mais lelo contraire tambola na nzila otala mombongo ya ba cercueil ba pompe funèbre po nini mapa ekomi koteka ma compte goutte po bato balalaka baliaka penza biso malamu te mais cercueil ndeze koteka ma chaque jour bato nesika bakenda baluka pourquoi bato bazé ko kufa chaque jour bato bakomi ko sepela basala mombongo ezé ko mema liwa wana vers bango lelo ba morgue privé komi lelo ba cimetière privé pour nini moto asali cercueil ya koteka souena ezeni bato bakufa
médecin oyo na panta sali soko morgue na ye privé soué na ye bibembe ya et lelo ils école ba matin na média ba morgue yonso ya capitale oyo c'est plein bandeko bakufaki na accident na rond-point ngaba basangi morgue ya kotia bango est-ce que interpellé ba autorité na biso te pona bango ba asseoir pouvoir na bango pona bango afandi atu vidéo atie bolumbu na ye azekolakisa mwana azememe pa na mbula ya bana na ye biso religion africaine etolobi nkufa lelo ekomi à proximité ya bato mai bazali komela bilei bazali kolia mopepe bazali kolospire bakambi ya leta na esika balula bolumbu bayeba bazali bakonzi mpo bakonza mibali bakomaki na bisika wana po baluka bolamu ya population mais soko population bazali kosila yo kokamba nani te bango balingaka bilenge bakenda na zododo bilenge bakenda na kosila omoni tokoma kovivre na kobanga soko kei na église babangisi yo keba demo moko azali kosila na nzela soko boye na makambo ya politike babangisi bino keba mobulu moko ekokeya na mboka bato bazali kovivre na batrocité bato bazali kovivre na kobanga bato bayebi te pourquoi bayaki na mokili nzoka nde batangisaka moto tina ya mabele tina ya bomoi na ye tina nini abotamaki tina nini mokolo moko akokufa oyo lelo bato batangi te oyo lelo bato okoki kotambola na mokolo mobimbo omoni liwa ya imbwa te mokozanga te komona liwa ya moto mpe liwa sango liwa ekamusaka lisusu biso te so balobi kaka ntela akufaki oleli kala mingi te kana kolela wana ntango moto moko akoya boke kotonga elamba bakufaki nango sali te namonaki singa kale so akufi nango bien te ayebaki te donc sur le place wana mawelongwi ekomi kotonga babombi nzoto yango mpo boluka na ino bakabelo boluka na ino bamokasin mpo mokolo bakobimisa matanga rendez-vous ezali na bikala esika bakoma kotumba ngulu bakoma kotumba soso religion africaine ye na enseignement autre koloba na bato bamikomisa basardine nyonso ekolekaka na mboka esengeli interpelaka bango to ya mortalité très élevée bosali na yango nini baprécaution nini bodwi bilenge bazali kokufa koleka bankoko baprécaution nini bodwi te tokontrole oyo tozali komela lelo tala bajus de couleur oyo ekomi nzoka nde mpona kosukisa sofre nakendaki mwa molai na bajus de couleur wana ezali na bacolorant oyo ntango biso mibali mingi tozali kozwa na bavesi na biso tozali na biyungulu batami akolekisa mai okei kosuba akangi putu lobi obeli barin bamaladi ebele lelo toatribue na bondoki ezali bamaladi scientifique lokola bakambi ya politique bazwi ntango te ya kosala barecherche scientifique epo mpe botungisa bango te boramene bango ya kosala barecherche scientifique bango mpe babaleni na bahome soi-disant spirituele bapasteur oyo batondi awa mpona koloba ezali maladi ya bandoki ntango kaka toincrimine bandoki tobomi recherche scientifique me mondelo ateya o bible te lelo coronavirus baatribue yango te na ndoki moko songolo me biso sida ntango yaka balobaki etumbu ya nzambe. Ok, Matondo Mini Ndeko Ndombele, abonnez-vous massivement à Africa Téléma TV. Ah, vraiment beaucoup de joie. Ma réponse kaka ndenge bolbaki marakuja kende et puis na kiti donc tozana Ndeko Ndombele na plateau na ngai vraiment awande tozo lobela ba question na bino bopesaki. Abonnez-vous massivement na Africa Téléma TV et puis na Marakuja TV, na Bonganya Media, na Biscuit TV, na Moindo TV et puis na Congo Bopeto, na Likelemba TV et puis na Mbetologie TV. Awande beaucoup de émissions lokola oyo ezolobela vraiment makambo ya mboka et puis ya ba culture na biso Ndeko Ndombele na zongelo lisusu bakangi DG ya Safikas. J'espère que vous êtes au courant nango olobini ni susu pona suite ya likambo ya baso mouton. DG wana ya Safikas Safikas azé mondele
tozalaka mingi na politique à 2 poids 2 mesures soki zéro poso pembe justice eze kosalema na kobanga me ngai nasepela mpo président Kabila longola mwa complexe wana refulaka ambassadeur ya Union européenne donc elakisi ke président Félix Tshisekedi akolanda matambe moto wana soko baentendre ye ke bamoni ke mpo magui eze deja akenda kolia vungule akenda kokutana na bandeko Mike Mukeba kuna akenda kokutana na bandeko Yoso batie kuna po une pas soko spécial mposo wana omoni ça fait mal au cœur bamema biso lokwa nzamba ze mondele Yoso mondela salaka malamu donc okokanisa ata zongo ya mondele ze chocolat wana c'est un voleur oyo a compliqué mandat ya ta soko président Félix Tshisekedi telelo inane so de moton moko non silité mazena 5 tikali na 4 ans tango nini ya kotala po te akendeki na baso moton biso personnellement to mona kezalaki esika te sengelaki abandela po banzila na ino oyo ezalaka la zema be falaki abanda wana akei na baso moton une année baso de moton na ino silité bongo na deuxième année akosimba wapi banzila mokolonia akotala sakombi ya madesu mokolonia akotala dollar tozali koyoka mpe budget oyo bango balobaki ya 10 milliards yango wana ekoki te bazali kokitisa yango soko na 5 milliards ozali komona documentaire ozali komona masolo ya bajoue na ya bamangwao tozali na problème sérieux na mboka oyo mais mondele wana fo justice esimba ye epai na bango soko moyindo moko akosala aventure moko ya ndenge wana nayebi te ndenge nini akozala traité nayebi te ndenge nini akozala traité alors to réserver soro wana na justice na biso botuni ngai pona ba so de mouton yango soko esili tolobi bravo mais po ya biso ezalaki esika te ya kobandela to comprendre plus basali yango po ya visibilité omoni mais président to mokambi akosalaka te po ya visibilité ezalaki prioritaire te projet wana ebandaki banda na ntango ya Kabila kabandi président sortant mais bamonaki yango ezali kokute mwa mingi basala na ino banzila bazali na nzela moko bakosalaka ya malweka ebima lipene elingaki désengorger route de Matadi bateki yango mpo basala so de moto ezwi une année ya bambouteillage presque te ezalaki nango prioritaire te budget nango na ntango ya président Kabila ezalaki estimé à 27 millions mais lelo bango bayi koexécuter yango na 43 millions madeso ekoma mosuni ya peuple congolais bakanisa yango te babosana te bango batunaka Kabila bokei na banzila peuple akolia nzila lelo biso totuni bango eloko te bamituna. Merci beaucoup na balandi na biso ya Africa Télématique vraiment tokomi na suka émission na biso kasi o ezali kotambola mikolo yo na monde oyo ezali kolobama partout kuna na Europe puis awana RDC mboka na biso et pas web musicien na biso Fally Ipupa akendaki mpona kobeta Bercy ekaboli batu musu bakomi ebetama musu ekozala te donc créé mo ba polémique moko boye est-ce que musique ya biso ba Congolais eza na tina ya kozonga kobeta lisusu na Europe to eza suna tina mama ngai marakuja Congolais et sardine na bango ba combattant c'est demander quelque chose et son contraire tango ba pekisaka musique nani atindaka ba lelo baluki ezonga poni naze koyoka bato koloba culture na biso ekufi. Est-ce que culture ya bayindo zebe musique na musique yango touti koloba ngo tout à l'heure bayembi nini ndengo kolalela nga na butu lelo suka masoko suka matoi suka nini ko telemela ngai soko telema nga na butu lelo yango wana nde yango musique oyo bayindo bazena ngo posa donc diaspora oyo bazena Europe posa na bango na koyeba culture ezeka ka minduli te biso tokolikia na bango bato bati concert de Fally
fallait qu'il va se mettre d'accord. Bah reprocher qui bangoni. Bah to basé ko kufa soi-disant na mboka, bango basé ko distraire bango. Basé ko kenda kuna ko sala ka folie na bana na bango et ko boma mabala na bango. Bah se mettre qui d'accord. Musique wana et ko zonga lisusu point distraire bango et ko yeli supo panza ba foyer na bango, to musique ango changer. C'est ça. Ce que tu supprimes, qui est là comme tu suspends, qui est là comme tu lingi to zongi sa yango. Photo luka tenant d'attente. Ah, oye ko sala lisusu te, oye ko sala lisusu te. Ngai personnellement na dégoûtant musique na biso. Musique ya baindo pour ne pas dire musique congolaise kaka. Musique ya Afrique mon. Na mona ka ba P-Square ba ko yembaka. Ba sala ka succès. Maintenant on a yokate ba leli. Pona oyo Boko Haram masala ka peuple Nigeria. Non. Ba musicien na biso bazeba ba homme de masse. Et outi kosika na Beni. Massacre ya Beni. Musicien ni na lobeli ya mo. Teto ze ba politique biso mosala na biso mindule. Mais ba beti za bino mindule to ko ponaka misala ya mindule pona ko désorienter to ko orienter bato. Nanya leli na bato ya Beni. Beni baleli bakufaka tele lo base kufa. Te mena Saint-Valentin talabango. Talabango ndenge ba beti mindule. Te peuple moko ze kufa, peuple moko ze misérable. To bossa na te esclave, ba pesa ka musique na kwiti. Alors soko musique na étant biso to ze considérer lokola ba esclave, musique ezena inote na première position par là. Donc soko ba ko bongola musique ba beta musique ya révolution. Omoni mondele tia zeko tika bango. Ayebi ke bango ne ba zeko continuer œuvre na ye ya kolalisa Afrique kongi. Po nini ba empoisonner ka bo balai. Abeta ka pe musique. Mais mindule na ye zalaki ya ko éveiller conscience ya bato. Po nini ba assassinat ki la ekidu. Po musique na ye ezalaki ya ko éveiller conscience ya bato. Et po nini ba zeko soutenir musique ya ba musicien batikali. Pour musique wana ezeko pousser bato na bondumba. Musique yango babine na kango be na loketo. Tala kaka musique yango babine na kango be na loketo. Soko ba silisi na mindule wana bakenda ko sukela wapi. Na botel. Na bikala ya pene. Pour ngai eze primordial te baluka terrain d'attente. Musique wana ezeko luka bolamu ya peuple congolais te yango ndete culture ya baindo. Culture na biso ezeko bina kaka te. Culture na biso zeko yemba kaka te to zena ba valeur ebele oyo bango sengela ki ba promouvoir lokola bazeko koka ko kota te na ko compature te na malheur ya peuple bazoko koka te ko kota na va ya révolution ya peuple ponanga ba beta te ko changer le côté na mitu ya bato matondo mingi ndeko ndombele ba beta te ko changer te na mitu ya bato wana eyano ya ndeko na biso Ndombele. Pour que vraiment na suka ya émission na biso ndeko Ndombele pesa message moko na bana ya mboka. Message moko na ko pesa na bilenge ya lelo eliki ya lobi. Mwana kufela baboti a bénéficier kana tolio moboti mosusu azeko pesa mwana na ena nzila ya wete. Wana ze proverbe ya biso bato ya Kasai. Biso baindo tokei mikili ya poto. Biso baindo tokei na Asia. Biso baindo tokei na Amerika. Totamboli partout na mokili. Eloko nini to bénéficier na ngolo kwa leçon. Kaka Mandela tambolaka na maillot de bain. Kaka Mandela akendaka pique-nique te. Bilenge ya lelo batili bango ba whisky motam. Ndeko nanga marakuja sovre to uti to komi na suka me pesa nga tango moke. Soko banganda bangi ezalaki facteur ya développement ya jeunesse. Ndeko ndela zena ba millions de nganda ya bangi. Pour oyo nyonso ezalaka facteur ya développement mondela luka ko benda yango epai na ye. Soko zododo ezalaki facteur ya développement ya jeunesse. Mondela lingaka sala autant des ordres de paille na ye. Mais bosolo kana bato mikili ya poto. Tuna bango soko établissement moko tekeli mineur masanga ya elambwisaka.
ba retirer permis d'exploitation pe espace Schengen yonso akotika kaka lisuko soit permis d'exploitation mais botale pas ina biso bato bakumbi ba whisky na bamboka na bango masanga ya milango ezete ba arabe kenda na Arabie Saoudite kenda na Dubaï kenda partout ba indien kenda pas ina bango botala ndenge nini baze ko encadrer jeunesse na bango po bayebi bokasi ya lobi ezena bilenge na bango et pas ina biso okokozanga mbongo ya lipa po lipe bandi na 200 francs mokozanga te mbongo ya libanga ya zololo po libanga ya zololo bandi na 100 francs donc moto azangi eloko ya kolia amibwaki na kwiti eloko mobimba eze ko déformer bato eze ko buka bato nkota moto akomi koloba lokwa aze na retard ya manouvelle lokwa pile bandi kosila na batterie ke ba mais tala moto soka lango te moto soka lango bangi lokwa eze makambi kwiti ya moto yo petit keba yo mona te nga prêtre nena aliao mais soka meli masanga yo na obeta bato bakei na mokili oyo ememi bango na moto ya makanisi bato wana basombaka mituka batongi bandako aleki fali na miziki na sa kwiti likaya bangi o pa meli masanga akomi zoba tata moko ba respectaka na ndako okomona bato basimbi ekoto oyo makolo ezeko kokoka lisusu kotambola te ba musicien babeti nini o babeteli bilenge soko aze mobali na yo pakola ye mfwengi nelongi eze kobeta ofandi netando eze kobeta soko aze mobali na yo pakola ye mfwengi te to revoir système éducatif totangisa bato na nkota oyo bato baze ko maîtriser ekozala na moins de bêtises bêtise elobamaka facilement en français alati ba fesse si yango na lingala omona danger nango asimbi sexe ya mama olobi yango na français sexe ya mama na ye sexe ya tata na ye ti yango na lingala omona ndenge nini okoscandalize na émission oyo ekozwa problème te soko bakoramene bato na bankota tokoyeba nini na nini tokoki toloba nini na nini tokoki koyemba mokili vivre to vivre na mokili ya basardine mokili ya basardine kulu na kataki bato bakulu na eleki sododo eleki lelo na bamilie oyo ezalaki bamilie moko respectueux lelo basi ya bandumba bakomi kotelema na bakumai soki ekomi kaka 19h kataforme alati elamba na se atie eloko te ndenge otomboli omoni molili ezalaka na se awa na mboka oyo toze na badirigant to toze na badirigant te tata nini akomona na ndako na ye ekoti kinsekwa ndako na ye ekoti soko ngungi ndako na ye ekoti magorodo bana na ye baze kolala te fois telema kinsekwa aluka masuti ngungi aluka soko eloko nini akoluka mpo na bolamu ya bana na ye bautorité politique c'est vrai bilongi oyo bino bokolingaka yango te bemission ya conscience bino bolingaka yango te bino bolingaka ya mfwengi yeyo baze kobwaka autorité na miziki oyo baze kolakisa mikongo ya basi asogene te tobengisaka bango na baconférence ya makambo ya ntina bakoya te me na poko moni na conférence soko na concert moko aze kotia mokongo soko ya ligorodo soko nini mokongo ya nkoba na bilenge tolobaki me bandeli awa bokendaka mikili ya poto bokopie ndenge jeunesse na bango ezali kovivre c'est vrai baclochard baali mais ntango mosusu 1/10 ntango mosusu 2%. epai na biso la majorité anti-valeur bato oyo bazangi ntina nde bazali kodomine bato oyo bazali kosala misala ya nsoni nde bazali kozwa monopole ya parole koleka bato bazali na expression koleka bato oyo bazali na maloba ya ntina lelo biso tozali coincé bapesi privilège na bato oyo bakolobela mitakala ya bato oyo bakolobela comment se fait-il na chaîne ntango mosusu chaîne nationale bolekisi mama moko azali kolakisa nzeto ekokomisaka batata lokwa ngondo bandeko balandi tozwa mayele jeunesse na biso eza jeunesse inconsciente jeunesse ya sardine kingo na kingo moto ezali na ntango ya kokanisa te nzoka nde soko moto ya jeunesse ezwi ntango ya kokanisa te
lobby mboka weze na kufa balkanisation mondela lukaka ekokokisa malobi lobby tokozala nayebite biloko bisangi tina pour lelo déjà tosangi tina. Merci vraiment, tout le monde qui est vers la fin de Kondombele, Bambo, tout ce qui est allé à couper ça, couper ça, et puis ce que vous savez, le numéro de téléphone, couper si parce que tu peux me numéro de téléphone à la biso plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07. Mbote na bino bandeko yonso bolanda ki biso na bino ba ebosiliki soko bosiliki na émission ye biso de Kondombele to sali boye ba ke boze na 2% ya conscience na ba cerveau na bino po soko boze ata na 10% kaka ya conscience bino yonso bokoloba de Kondombele oyo bongi to appuyer bango po maye baze koloba mayo yo mfumukuso tangisi bango eze koluka bolamu ya ituruku ya bato mais oyo yonso ko silika oyo yonso ko benga de Kondombele po afinga sardi matondo mingi de Kondombele ba nyonso bolingi bolanda émission na biso oyo bokozwa yango na chaîne Esha TV, Marakuja TV, Africa Telema TV, Biscuit TV, Moindo TV, na Bonganya Media, Congo Bopeto TV, na Likelemba TV et puis na Méthodologie TV nde bokozwa émission na biso oyo. Abonnez-vous massivement tokomi na suka ya émission na biso. Merci na yo Piro Malanda mokonja ba touriste na kati ya Bruxelles et puis na Liliane mama na Mateo na kati ya Weisenberg, pourquoi pas à Mama Imboudi mwasi ya Kimia, pourquoi pas na Willy Tanganyika mon papa Zalayo. Merci na yo o asimbaki technique pe Nef Limienga la mon papa na princesse Ngonda Zalayo. Et pourquoi pas à Dikodi chauffeur ba grand car na katia Paris. Merci du sous na Vanette Bindanda land na katia Belgique, Matou de Vendôme Bozale Belé. Merci de tokutani mbalasima. Bye. Matondo mingi le Kondombele. Matondo maman ngai marakunza matondo. Mais tala ne mwanda sema koma mikanda boni afinga fumukusu. Afinga ba chauffeur mosusu. Il n'est pas poli, c'est trop mal éduqué. Et bango moko, tant watiki rumba moko beta na podium, il y a quelque comme pakasa de la danseuse. En plein concert, na motoki wana ba koma soko bangolo, basé ko sur mukana nzoto, on ne sait pas. Ah, asimbi sexe ya maman olobi yango na français. Sexe ya maman na ye, sexe ya tata na ye, ti yango na lingala. Omona ndenge nini ko scandaliser. Na émission oyo ekozwa problème bato basé ko kufa soi-disant na mboka bango basé ko distraire bango basé ko kenda kuna ko sala ka folie na bana na bango ekoboma mabala na bango basi metaki d'accord musique wana ekozonga lisusu po distraire bango ekoya lisusu po panza ba foyer na bango to musique ango changer moto moko alobaka na Afrika na ba dirigeant leka alobi mokolo bokomona mindele bakomi ko sepela nanga c'est que na trahir peuple na mais soko mindele batele melingai c'est que na zebola mon peuple soko bosiliki na émission ye biso de Kondombele to sali boye bake boze na 2% ya conscience na ba cerveau na bino bato ne sika bakenda baluka pourquoi bato bazé ko kufa chaque jour bato bakomi ko sepela basala mombongo eze ko mema liwa wana vers bango lelo ba morgue privé komi lelo ba cimetière privé pour nini te ba initié na cerveau ya bato nyonso président Kabila kufa lelo lobi mosala soko président Félix Tshisekedi dit lelo inane so de moton moko non silité mazena 5 atikali na 4 ans tango nini ya kotala